Bonjour, bonsoir la famille, bana maman, la Chine, la famille, bambote, bisika nyonso bozwami, na Asie, na Amérique, na Europe, na pesi bino bambote, na kombo na Yesu se Noela TV, nzambe abomba pe abatela biso, lolenge oyo azopesa biso pe mana ye yo fele, oyo tosombi yango na esika moko te pe na wenze te bandeko, mais azopesa biso ya ofele, hein? En tout cas yango Bible elobi kolala kolamuka ezali habitude te, soki tozali kolamuka ezali pona mawa pe pona bolingo na ye la famille. En tout cas toyebi biso moko so tokoti hôpital tozalaka bambetu na bavoisin okomona peut-être bolalaki na ye ye maladi pe yo maladi ya koleka me ye aleki akufi me yo otikali ezali grâce bandeko. Grâce au nzambe asalaka na kati na biso bandeko ezalaka témoignage ya monene na kati na biso bana mama. Na kotiela bino la baronne Karine Mokonzi mama ya Arieta la star boyoka bino moko na matoi ke ye nyonso nzambe asalaka na kati na ye ezalaka témoignage. Ndeko na ngai ekozela te opesa témoignage kaka soki okomi na mbongo ebele, soki obali, soki oboti, soki non, témoignage okopesa nyonso okolamuka eza témoignage bandeko. Parce que kolala tolalaka bandeko tokufaka tomiyebaka susu te, mais soki olamuki ezali témoignage ya monene na kati ya vie na biso. Il faut kotémoignaka kozela kaka te ke on a la maladie grave na kozonga na bomoi après na pesi témoignage te eza bongo te. Donc na kotiela bino la baronne azoloba témoignage ye apesaka na temps nyonso parce que ye kutu aza na témoignage akopesa na vie na ye na nyonso oyo a traversé. Donc biso nyonso toyebi na kati ya communauté na biso azalaki mwasi moko oyo ya suka mboka balobaka, azalaki mwasi moko barejete na kati ya communauté na kati ya société, azalaki mal vie, azalaki na réputation moko ya mabeme. Nzambe ya lola, nzambe na mawa oyo alokotaka eloko ezanga tina apesi yango tina lelo. Karine Mokonzi la baronne akomi na tina na miso ya bato, akomi pe mama ya bana, akomi pe mama ya mama oyo bakomi ko respecter pe, akomi pe na mibali pe oyo ya respect pe balobi pe bengi bango boss. Boss di mibela pe aye na kati bo moina ye. En tout cas balobi ke eloko ezanga tina ekoma na tina. C'est Karine Mokonzi la baronne ezali vraiment sujet ya malamu penza, témoignage ya malamu na kati na ye. Ozela te ke ake na kati na église na pasteur apesi témoignage. Non. Bisika ozofanda ezali témoignage okopesa ngo. Donc o nyonso zala ba entourage na yo eza témoignage. C'est ça le Karine Mokonzi la baronne. Na sepelaka na ye parce que azalaka na soni te. Soki ezo simba te ayaka nango. Ate ezo simba ayaka nango. C'est ça nzambe alinga muto aboye. Muto oyo ayebi ke ngai funa pesa problème na ngane pa ya mutu pona zwa lisungi. Lisungi tozokaka na sima kaka ya mutu abima kaka ye moko bongo pou akomi na mbongo akomi boy kaka na sima ya mutu pe abongaka mutu pe abimaka. C'est ça Karine Mokonzi la baronne mama ya Arieta la star qui dérange les réseaux sociaux. En tout cas bandeko na kotiela bino boyoka la baronne s'il vous plaît nga soki na tiki ye alobi après tokoma na biso na suka nazo yebisa déjà la famille, la Chine, oba partageaka, oba laikaka pe, oba sabonaka, sabonner sous na Noela TV. En tout cas, bozala jamais dessus na Noela TV. Awa vraiment to fingara na biso te bandeko. Awa critique pe ezalaka nango te, jusqu'à seulement analyse to lekanzela. En tout cas, na kotiela bino la baronne mama ya YouTuber. Oya ko boya sala mokili na yo. Donc la baronne de mama ya YouTuber nazo tiela bino boyoka témoignage na ye ndenge akopesa. Témoignage ezate ozela kaka ke okoma na mbongo ebele. Non, ezali ndenge vie na yo eleki. Ezaka témoignage ya munene. Olamuki témoignage ya munene. Omoni moi témoignage ya munene. Omoni bana na yo témoignage ya munene. Omoni mobile na yo. Donc ba témoignage ezalaka nango ebele bandeko. Même koloba na ndeko loba sikoyo ezali pe kaka témoignage.
en tout cas nazotiela bino la baron boyoka ngo na bokebi bolane pe na bokebi bandeko ekosala bien L'autre les deux, le 1er mars, on a habité. Donc on a kaka date à l'élo. Et là c'est Kenza Marsala. Donc net dit so tolo ko ba sœur Marie misamza matanga biso de singana kingo. Donc ata so ki to kie to balu ki boyi to kana sika okimati. Biso to apenza ba chrétien, quand on dit chrétien là. Donc il y a des lots mon côté et que comme la personne en Zambie. Même le succès si pour pas tenir balbana na sila mais batala ngakaka. Na sila me ba ebike na comme na 50 ans. Muto asila ba eba makambu na ete. Mais ngana sila bino bozaka informer bo bi vie na koleka na ngamoko. Parce que aux stars. Dans biso ezata succès sili. Jésus-Christ restera toujours Seigneur. Amen. Libale zale kufa, on est obligé d'adorer les seigneurs. Biso to na bakawana, on est obligé. Biso ezate que cheka nzamba sali o yenzambe merci te. Biso asala. Asala te. Apesa te. O baby boy Karine, oui na ko beba na j'adore les seigneurs. Toko misara nzambe te so za kitoko. Non. Non. Donc kana nga peut-être à kana oti. Mukolo ko na place nga naza o comprendre que pendant que nous nzambe ya kande bible bitu ana miso tout le monde a été pour ça que tout le monde a bitumba nzamba bundela biso malgré to ana bampiaka. Malgré ba problème otozala ngo nzamba zo bundela biso bitumba butu otozo mona te. Ah big exception na ba poison, zo big exception na ba sida, zo big exception na ba mbaso, zo big exception yo vandi o sa mambuso so ebite bato ba yina yo na minita na ba oloba nini. Ebite ba ke na photo no wapi, mais nzamba o protéger. Yo yebi na oti. Amen. Yasko so ekomi mambo nzambe obimino na live. So ekomi mambo buzoba oyembangu. Koyo kabuzo. C'est bon on a li bosso na bino so na solo ba c'est grâce à Dieu. Dans mambo nzambe yo se no mona liboka nzambe te na vie na yo. Ngana mona liboka nzambe tout le jour. Et akate ki fona bota pona ba kenzamba sali. Et à la téléphone à balle pour nous bakenzamba sali. Il faut qu'on a comme un bon ebele. Bamsu ba finga nga a sans papier et aka teke ko comme na mukanda de l'axi kenzamba osala te kozaka kon vinde na lamki lelo. L'autre les deux, le 1er mars na habité. Donc on lamkaka date à lelo. Et l'axi kenzamba osala. Donc net dit so tolo ko ba sœur Marie misamza matanga biso de singana kingo. Donc, ata so ki to kie to balu ki boyi, to kana sika okimati. Biso to apenza ba chrétien, quand on dit chrétien là. Donc, il y a des lots mon côté, et que comme la biso na nzambe. Même le succès si, pour batumi balbana na sila mais batala nga kaka. Na sila me ba ebike na komi na 50 ans. Muto asila ba eba makambu na ete. Mais on a si les nous a informé que lui vit dans la colère dans la moko. Donc biso ezata succès sili. Jésus-Christ restera toujours Seigneur. Libale zale kufa, on est obligé d'adorer les seigneurs. Biso to na bakawana, on est obligé. Biso ezate que cheka nzamba sali o yenzambe merci te. Biso asala. Asala te. Apesa te. O baby boy Karine, oui na ko beba na j'adore les seigneurs. Toko misara nzambe te so za kitoko. Non. Non. Donc kana nga peut-être à kana oti. Mukolo ko ma place nga naza o comprendre que pendant que nous nzambe ya kande bible bitu ana miso
tomona te poso tozomona bitumba nzambe abundelaka biso malgré toana bampiaka malgré baproblème oyo tozala ngo me nzambe azobundela biso bitumba butu oyo tozomona te azobikisa biso na bapoison azobikisa biso na basida azobikisa biso na bambaso azobikisa biso ere yo ovandi osala mambo mosusu oyebi te bato bayina yo na miniti na baoloba nini oyebi te bakei na foto no wapi me nzambe aoprotege